We come now to the second of the 17 principles which lead to the master key with which you may open the door to the attainment of your definite major purpose in life. This principle of success is called the mastermind principle. I want you to understand the nature of the mastermind principle because you must use it before you can take possession of the master key. Tokomi sikoyo na leson ya mibale ya 17 principe oyo ezomema biso na fongola ya nyonso oyo okoki kosalela pona kofongola porte ya kokokisa ba objectif précis ya minene oyo oponi pona vina yo. Principe ya kolonga oyo ebengami na kombo ya mastermind to kokonza makanisi ya bato to kosalela makanisi ya bato ebele. Nalingi bo comprendre lolenge ya principe ya kokonza makanisi po bokoki kosalela yango avant bozwa fongola efongolaka nyonso. An understandable definition of the mastermind is this. It consists of two or more people who work in perfect harmony for the attainment of a definite purpose. Now, here are some interesting facts about the mastermind which give you an idea of how important it is and how necessary that you embrace this principle and make use of it in attaining success in your chosen occupation. Explication oyo bokoki ko comprendre malamu na kokonza makanisi ya bato ezali kotalisama na elembo ya bato mibale to ebele bazali kosala mosala na boyokani ya malamu pona bakokisa ba objectif to mikano na bango bakanaki kokokisa. Sikoyo awa nde eza na likambo ya motuya na oyo etali mastermind to kokonza ya makanisi ya batu. Oyo ezopesa bino likanisi ya komona ndenge ezali important peu nécessaire ya koyamba pe kosalela principe oyo pona kokokisa kolonga ya mosala na bino boponi. First of all, it is the principle through which you may borrow and use the education, the experience, the influence, and perhaps the capital of other people in carrying out your own plans in life. It is the principle through which you can accomplish in 1 year more than you could accomplish without it in a lifetime if you depended entirely upon your own efforts for success. Avant tout, ezali mobeko oyo na nzela na yango nde okoki kodefa pe kosalela kotanga to experience to influence to peut-être biloko ya bato mosusu pona prendre soin ya plan ya vie na yo moko. Ezali principe oyo na nzela na yango nde okoki kokokisa na mbula moko plus que oyo okoki kosala na vie na yo mobimba soki ozalaki ko dépendre totalement na ba effort na yo moko pona olonga. And I have heard well-informed Bible students say that the first known application of the mastermind was that which existed between the Nazarene and his 12 disciples. Of one fact, I am absolutely sure. When you form a true mastermind alliance with others and work with them in a spirit of perfect harmony, you can draw freely upon the spiritual forces within you in carrying out your plans and desires. E nayokaki ba étudiant moko oyo bayebaki mingi makambo ya Bible kolobake ndakisa ya kosalela principe ya kokonza makanisi ya liboso oyo eyebani ezali oyo ezalaki entre moto moko ya Nazareth na 12 disciples na ye. Eloko moko nazali sur na yango makasi ezali que soki osali alliance to boyokani ya solo na bato mosusu pe obandi ko travailler na bango na molimo to esprit moko ya boyokani oyo elongobani okoki kobenda na bopete nyonso ba force spirituelle o ezali na kati na bino pona kosokipe na ba plan ya vie pe baposa na bino. I also know that the mastermind principle can give you absolute protection against failure.
provided always that your purpose in using this principle is beneficial to all whom you influence. In my research while organizing the Science of Success, I had the collaboration of practically every outstanding, successful man this country has produced during the past 50 years. And I can tell you definitely that their success was due in the main to their knowledge and application of the mastermind principle. Nayebi pe lisusu ke principe ya kokonza to kosalela makanisi ya bato ebele ekoki ko protéger yo makasi contre échec. Na kosala ke objectif na yo na kosalela principe oyo ezala ko bénéficier na bato nyonso oyo ozali ko influencer. Na ba recherche na ngai tango nazalaki ko organiser science ya kolonga to ko réussir nazwaki lisungi ya bato nyonso oyo bazalaki remarquable na bolongi na bango oyo mboka oyo eproduisaki wuta 50 eleki. Et nakoki koyebisa bino avec certitude que kolonga na bango eutaki mingi penza na koyeba pe kosalela principe ya kokonza makanisi. I wish also to call your attention to the fact that our great American way of life and our unmatchable system of free enterprise have been built upon the mastermind principle. The greatest document ever conceived by the mind of man is a perfect example of the mastermind principle in action. It is the Declaration of Independence and the best evidence of the importance of maintaining perfect harmony in a mastermind alliance. Na souhaite na benda attention na bino na likambo moko que lolenge ya ko vivre ya monene po na biso ba américain pe système na biso oyo eleki pe ekoki kokana na système moko te oyo ezali ya kotika bato bazala libre ya kosala oyo balingi kosala comme entreprise. Système yango esalamaki grâce ya principe ya mastermind to kokonza makanisi. Document to mokanda ya monene oyo esalama na makanisi ya moto oyo ezali exemple ya malamu koleka pona kotalisa principe ya kokonza makanisi kati na misala ezali déclaration ya indépendance ya États-Unis. Oyo ezali preuve ya makasi oyo ezotalisa importance ya kogarder harmonie parfaite to boyokani oyo elongobani na alliance ya kokonza makanisi ya bato may be found in the fact that the 56 men who signed the Declaration of Independence knew full well that it might turn out to be either a license of freedom for all mankind or a death warrant which would cause each of the signers to be hanged. Ekoki komona na mingi na likambo oyo ya 56 personnes oyo basinyaki déclaration ya indépendance na koyeba malamu ke ekokaki kosalama ke soit bato nyonso bazwa lipanda soit ezala pona bango garantie ya liwa pona bato nyonso oyo basinyaki déclaration wana badiembika bango pona koboma bango. Now let us see how the mastermind principle has brought success to people whom we all know. First, consider when Kate Smith began her career as a singer. She had difficulty in earning enough from her singing to pay her living expenses. And she perhaps never would have made her singing pay if she had not discovered and applied the mastermind principle, which gave her access to the master key to success when she formed a mastermind alliance with Ted Collins. Sikoyo tika tomona ndenge nini mobeko ya kokonza makanisi ndenge emema kolonga na bato oyo toyebi malamu. Ya liboso botala tango Kate Smith abandaki carrière na ye ya koyemba azalaki na mikakatano ya koganye mbongo ya kokoka na koyemba na ye pona kosala ba dépense na ye nyonso pona ko vivre. Peut-être akokaki kokoka te
kosala lifuti ya koyemba na ye soki adekouvraka te pe asalelaka te principe ya kokonza makanisi oyo esalaki ke epesa ye nzela asalela fongola ya nyonso po alonga tango asalaki alliance to boyokani ya kokamba makanisi na Ted Collins. And according to a report I saw in Reader's Digest, Kate Smith has earned upwards of $30 million, and she is still in the upper brackets of income. Selon rapport moko natangaki na Reader Digest, Kate Smith aganiaki presque 30 millions de dollars et azalaki kaka kokoba kokotisa mbongo. Two, I remember when Edgar Bergen and that cute little block of wood known as Charlie McCarthy used to play anywhere they could get an engagement. And I rather suspect that often all they got for their services was a meal. But Edgar Bergen is a smart man in the field of entertainment. So he formed a mastermind alliance which introduced him and Charlie to millions of people by radio and television. And I suspect he is not concerned about money any longer. Yami Bale, naza ko se rappele tango Edgar Bergen na block ya libaya ya mwana moke wana ya kitoko na kombo ya Charlie McCarthy bazalaki kojouer bisika nyonso. Bakokaki kozwa engagement et nazo suspecte que mingi oyo bakokaki kozwa pona mosala na bango ezalaki kaka biloko ya kolia. Kasi Edgar Bergen azalaki moto ya mayele na domaine ya kosekisa pe kosepelisa bato. Na yango asalaki boyokani ya kosangisa pe kokonza makanisi oyo ekutanisaki ye na Charlie epai ya ba millions de personnes na nzela ya radio pe télévision. Et nazo suspecte ke makambo ya mbongo etali ye lisusu te. And you may be surprised when I tell you that the great Ford industrial empire started with the formation of a mastermind alliance between Henry Ford and his wife. At the beginning of his career, Henry Ford was shy and lacking in self-confidence. It was Mrs. Ford who inspired Henry Ford with the faith and the courage to go ahead with the perfection of his horseless carriage. Et bokoki kozala surpris soki nayebisi bino ke entreprise industrielle ya monene Ford ebandaki kaka na kosala alliance to boyokani ya kokonza makanisi entre Henry Ford na mwasi na ye. Na ebandeli ya carrière na ye, Henry Ford azalaki mutu alobaka te to timide pe azalaki kozanga komindima ye moko. Ezalaki Madame Ford nde a inspiraki ye na kondima pe ko encourager ye ba koka ko perfectionner transport ezanga bapunda. Although his relatives and neighbors generally tried to discourage him from wasting his time with the contraption, as they called it. Bien que bandeko na bavoisin na ye bazalaki komeka ko décourager ye na koloba ke ezali perte ya tango pona ka eloko na ye wana ndenge babengaki yango. 4. The Federation of States, known as the United States of America, is the richest and the most powerful nation civilization has yet produced. And the secret of our strength and riches consists in our form of government through which all our states function in a spirit of harmony based on the mastermind principle through a central federal government located at Washington. Fédération to kosangana ya bamboka oyo toyebi na kombo ya États-Unis d'Amérique ezali mboka oyo eleki bamboka nyonso na bozwi pe makasi oyo civilisation ekoka kobimisa. E secret ya makasi pe bozwi na biso ezali kouta na forme ya gouvernement na biso na nzela ya oyo ezosala ke bamboka na biso nyonso ezali